Shalom, bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne qui vous parle de Jésus-Christ comme jamais, la chaîne qui vous révèle la divinité de Dieu, la chaîne qui vous parle de la politique du Congo et qui vous donne des informations comme si vous étiez à Kinshasa sur l'actualité politique du Congo. Donc, shalom, bienvenue chez vous. Nous sommes dans notre émission Jésus-Christ Pain de vie. L'émission Jésus-Christ Pain de vie, c'est une émission animée par le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon Didier Songo, beaucoup m'appellent, mes amis ou mes intimes m'appellent Didier Forme, qui vient chaque dimanche à pareille heure pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons développer un enseignement sur ce qui se passe au Congo. Vous savez que nous sommes en étranger, nous sommes la diaspora congolaise. Et étant pasteur de la diaspora, je dois vous amener à la lumière de la parole, expliquer ce qui s'est passé au Congo. Et je sais que beaucoup sont ébranlés, les cœurs des gens sont vraiment dans la grande tristesse, parce que hier encore, le criminel Kabila a montré qu'il a défié les Congolais, il a bafoué les accords du 31 décembre et il va continuer à gérer le pays comme sa poche. Alors je vais y aller à Lingala pour une très bonne audition parce que là je m'adresse seulement aux Congolais, ils doivent savoir ce qui se passe au Congo. Na pesi bino nyonso tumbote kimia na Yesu ezala na bandako na bino dimanche malamu bino nyonso tu bozali na mitema ya kotrouble mitema eningani me na ye par rapport ya liloba na Nzambe kokonsole bino kolakisa bino nzela nini tokoki kosala mpona kopesa kimia na mboka. Awa nazokende kotanga verset biblique mpe nakomema yango na contexte ya lelo mpona explike bino problème oyo ezoleka na mboka, makambo nini ezosala na mboka mpe biso bakongolais vis-à-vis ya makambo oyo na lumière ya makambo oyo tose comporte ndenge nini. Toke kotanga 2 Samuel 16. Sorry, il y a des gens qui appellent, je suis vraiment obligé de décrocher. Je m'excuse vraiment. En pleine émission. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai mal fait d'amener le portable ici. Je devais le laisser ou dans une autre pièce, mais j'ai oublié, je devais l'amener ici. Donc, souffrez avec moi. Et je vais rappeler la personne après. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans 2 Samuel 16. Nous prenons le 5e verset. Le roi David était arrivé jusqu'à Babouren. Or, voici qu'il sortit de là un homme du clan de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit délibérément et prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Dehors, dehors, criminel, vaurien. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, à la place de laquelle tu règnes, et l'Éternel a livré la royauté entre les mains de ton fils Absalom, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un criminel. Amen. Ici, Absalom n'est autre que le fils biologique de David. Absalom azali mwana ya David. Absalom a tombokili papa na ye David. Absalom a botoli David basi na ye, a s'accouplé na bango en public. Et ce n'est pas malédiction David et bandi. Tango akei kobimana serviteur na ye, moi sa serviteur na ye, et Iri a bomisi Iri, et puis Azu Batieba, moi sa serviteur na ye. Alors prophète aye koyebisa ye que Nzambe azali d'accord na ote Nzambe opinir yo. Et Nzambe apinisaki David babengani na bokonzi. Mais l'air David azokende Shimei na peuple bakomi kobamba David mabanga. Bakomi koyebisa oza maudit, ozali vaurien, ozali criminel. Makila nyonso yo tangisi na tango bokonzi ya Saul ekwe na likolo moto ya yo. Alléluia.
Alléluia. Bolim ça vraiment na sala qui erreur ya ko ou bien na kangamu kaka parce que il vous déranger biso, bolim ça vraiment parce que vous déranger biso, c'est bien na kanga phone, bolim c'est vraiment na sala qui erreur na na phone fallait pas. Alors Shimei abandi ko maudit David, abandi ko lakela David mabe parce que David atangisaki makila pe David azaki criminel azaki vaurien. Nazolinga nayeba Kabila aza congolais te, Kabila azali étranger aye na Congo, mais pourquoi Kabila aza tout siko na pouvoir? Pourquoi Kabila azo ko kende à la contre ya bakor nyonso? Avant le 19 décembre, il y a eu des vidéos qui circulaient. Dans une vidéo, il y a Félix Tshisekedi Oyo, azali président, il y a rassemblement, il y a siko, il y a opposition. Félix Tshisekedi a lobby boyi la vidéo wana. Abi soki Kabila le 19 a keite, Kabila a koniata biso. Bozana mona bandako. Mais le 19 décembre, au lieu Félix Tshisekedi abima, abengana Kabila, Félix Tshisekedi a vaine nandako. Et quelques jours après, bakei dialogue kosoloana Kabila babakisi une année atikala na pouvoir pe balobi dialogue oyo ekomema kimia. Qui se moque de qui? Et nani ba voté premier ministre Bruno Tshibala oyo azaki porte-parole ya rassemblement et a sali 34 ans il a vu comme pembeni ya Tshisekedi. Alors pourquoi Bruno Tshibala andimi kokoma premier ministre pe akomi décidant ya rassemblement? Toko condamné Bruno Tshibala asali mabe, mais il faut tozonga na IDPS. IDPS banda tango ya Mobutu bazala sincérité. IDPS banda tango ya Mobutu bazali kosala 2G. Awa toza etonke bato na Nzambe futo expliquer bino makambo oyo poto bongisa toyeba ndeni tokosala. Boyebisanga Félix Tshisekedi asambelaka na église ni. Pasteur na ye nani? Na koyebisa oke bato wana nyonso tu bana ba pouvoir na Kabila na bango ce sont des francs-maçons. Bazali bato bayebi Nzambe te. Lokola bayebi Nzambe te, baza na souci ya peuple te. Baza na souci ya intérêt na bango, baza na souci ya mbongo na bango. Bango nyonso tu, ba Martin Fayulu, banani boyokaki balandaki Ruberwa, bake kosambela na Amérique. Or clique wana bakendaka kolanda Ruberwa ezali clique ya église de Satan. Mais bazo tia kombo ya Christ, mais chrétien za kuna te. Et puis bango nyonso tu basi na bango na bana poto. C'est-à-dire soki Kabila azozwa mutu makasi ezali IDPS na rassemblement mutu ezopesa mutu makasi. Kabila avant aya konomé premier ministre na parlement na congrès, donc c'est-à-dire congrès parlement na séné sangani oyo ayaki lokola a se déguiser lokola commandant caporal Danga. Alors et puis atie souki ba magizar, c'est-à-dire a déclaré guerre, alobi bien que asalaki ba proche bakutanaki na Ibiza bakutanaki na donc aye ko reverser IDPS ke bazalaki ko solola ko batama bazwaki ba mbongo na ye po bakoma na niveau ya kokende na dialogue, c'est-à-dire na kati ya masolo oyo IDPS nde mutu a aidé Kabila po akoma na niveau akomi lelo. IDPS nde entêté ye parce que bazalaki kokuta na Ibiza bazalaki kokuta na wapi po na intérêt na bango. Alors batu tout oyo bavandaki na Tshisekedi azosomba bandako, Tshisekedi azosomba ba villa, bango baza ba locataire, ba Mubaki, banani, ba Tshibala, baza ba locataire, batu ba ba vie na bango, baza même na ba sapato malamu te, tango bakoti ba boloko ba laver bango cerveau. Ba si bango bino bozo souffrir. Bino boza lelo te me ba konzi na bino ba lia mbongo. Mbongo wana ngo ba osomba ndako ba osomba nini? Alors batu wana pe comme passe leki comme bango nyonso tu baza na kati ya franc-maçon baza na bolingo te bango babi me bango bakosaka biso petolia eloko Tshisekedi Félix azobosana Jean-Pierre Memba akopéraki na Kabila lelo na CPI eloko azobosana ke papa na ye Tshisekedi batieli poison
C'est-à-dire, ndenge babomi Tshisekedi na poison, ceux qui bakoki koboma Félix Tshisekedi na poison te baotindike na CPI. Parce que IDPS aidé Kabila na nyonso po Kabila akoma ko mutu makasi. Siko bomona ki asimisi bango touche, afuti bango bambongo, bakei na Senko, na complicité na basango, l'air basilisi, au lieu à appliquer ba corps ya Senko, ou ezaki ba corps personnel, alors yesikoyo, azu sikoyo nini, a bandi ko consulter, a zongeli constitution, a bois kisi ba corps, pour le moment ndenga tie chibala, c'est-à-dire, a bois kisi ba corps, a kei sikoyo, cause la calendrier. Donc, a ke ko rejoindre, bakor oyo ya Kanchachi oyo ezotindika yake de organiser l'élection en 2018 et en 2018 a organiser l'élection te atikali avani ne libela nani a aidé ezali Tshisekedi, ezali rassemblement, ezali Tshisekedi père, Tshisekedi fils, batwana nyonso tout baza pembeni nde ba aider Kabila kindwana. Vraiment tozali contre batute mais nazo sabino makambo solo parce que Félix alobaki bien que Soki Kabila Totikie le 19 atikali président le 19 décembre aroni atabiso ayebaki yango bien mais asali nini pour stopper bateau. Alors yango tozongeli na verset oyo etikali bino peuple congolais bakolo mboka bino bato bozo souffrir bino bato bazo boma bino oyo boza ba victime bino oyo bosambelaka nzambe ya solo po bato wana nyonso tu ba franc-maçon bazata na souci ya nzambe te balingi bien na bino te bayebaki bien ke Kabila akotikala baede na nyonso bandeli kisuka parce que makambo oyo Kabila sali soki toza na mboka oyo toza na bapolitisien ya makasi ngonga kitoko kaka lobi nde banobaki Chibala ndenge a marché contre bakor population ebimi libanda bien ke babeta masasi tito kobenga na Kabila mais population sali ebambi David de Mabanga. David ce n'était pas n'importe qui. David azalaki moto oyo abomaki Goliath, c'est-à-dire asovaki Israël na boumbu. David azali moto oyo basi bazako yembele, David abomi 6000, Saoul abomi 1000. David azalaki héros national. David azalaki mosali na Nzambe. David azalaki général d'armée. David azalaki prophète, azalaki moyembi. Mais population ebambi mabanga. Population ebise kaza vaurien. Population ebise ke makila ya ba Congo ya ba peuple nyonso et ozali kola mutu na ye. C'est là natanga. Tozali na 2 Samuel 16, tobandi na 5. Le roi David était arrivé jusqu'à Bayurim. Oh, voici qu'il sortait de là un homme du clan de maison de Saoul nommé Shimei, fils de Gera. Il sortit délibérément et prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient là à droite et à gauche de David. Shimei parla ainsi en les maudissant. Dehors, dehors, criminels et vauriens. Et donc, le peuple sengeli à sala, toko maudire bato nyos, na batu ya rassemblement, na baswa bato opposition. Peuple, to se prendre en charge, to bengana, na bango, na Kabila bakende, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Kabila a Congolais, Kabila sali 15 ans na Congo, école ya te, maïza te, a échoué lamentablement. Kabila azo massacré na est ya Congo, a memi massacre na Kananga, azo massacré na Kinshasa, a futaka bato te, ba fonctionnaire ba futaka bango te, courant ezali te, mai ezali te, azo se maintenir na pouvoir danko tout simplement parce que na butu bandoki wana nyonso tu na ya rassemblement na ya ni c'est-à-dire na ngongo oyo po kumisa Kabila fo ezabila ombale ou ozali stupide ou ozali ndoki na lingana loba po ozala sima Kabila il faut ou oza ndoki ou oza zoba parce que mutu azoboma bato ndenge wana mutu azoboma akotisi ba étranger na mboka abomaka mikolo nyonso na Congo na Kananga bazokota na bandako koboma batata koboma ba mama kopiye kokunda bato na Kananga toza na 27 fausse commune oyo babomi bato. Alors bino bozotika mutu ndenge wana aya kosakana na bino na ngonga oyo aza illégal
azali na légitimité te makambo nyonso to eza kolala akende koconsulter lokola garant constitution et pourtant la même constitution wana ozoni ya tango et akende kotiela bino mutu moko oyo c'est-à-dire oyo akopermettre glissement na ye c'est-à-dire Tshibala azali l'homme le plus faible oyo ako plus faible que Balibanga parce que akoautoriser Kabila sala nyonso tout parce que Tshibala azali mutu apasi asali 34 ans afutelaka na lemba et bokomona vice premier ministre na ye ekozala bongo Mubake pe afutela temps ebele na Mumbele bato bauti Mumbele na bao bauti na via pasi mbala mo bakomi ba premier ministre na vice premier ministre bozo s'attendre ke ba osala ni. Or constitution na biso pezo ba article 64 soki groupe ya ba individu bali bazwa pouvoir na makasi peuple atelema abenga na bango. Bible pezo talisa biso yango. Na zwi Bible eza mate ya dimanche et nazo te ya binoke esengeli tobenga na groupe ya bato oyo baza ba criminel baza ba assassin bazo boma na Congo bakobongisaka Congo te. David a eu pouvoir. David est homme oyo a sauvé Israël. Mais David est un BBC peuple a lobi vaurien criminel dehors. Babambi et mabanga. Peuple congolais. Binomo bozomona na Kinshasa ba soi-disant ba pasteur bazali bateau bazo travailler na fétiche. Na banzemo na bango, na ba prière na bango, na ba fiche na bango, bozomona ki ba franc-maçon. Jésus-Christ TV, Georges Nama, bien qu'azali na ba démon na ye, na berer na ye, mais vrai côté na ye a dénoncaka misala ba fou ba pasteur. Bomoni bango nyonso tu wana ba kombo na bango eza kuna ndenge ba étaler bango. Bomoni ndenge mikolo yo esprit ya mutu so azoloa sort au nom de Jésus comme sort au nom de Gégé. Bato pe bazo défendre yango. Alors so moni mutu azo défendre biloko ndenge wana, azo ndima makambo ndenge wana, komi tuna te koluka koswana na ete yeba déjà ki aza déjà na kati ya libulu ya Gégé yango azo défendre muninga na ye. C'est-à-dire makambo ezoleka na Congo, solution eza kaka moko, soulèvement populaire. Na yebi ete lobby vendredi tango babimisi premier ministre babeti masasi bato bakufi et nayebi ke lobby le 10 avril ekozala marche monene na ngongo lelo déjà dimanche nayebi ke Kabila panzi basoda partout. Peuple congolais eza la vie ou la mort. De toute façon basi baboma bino aussi bokufa na bino na ba leader na bino baza contre bino bazali bato bazolia mbongo na butu na Kabila na moi bazo kokosa bino lokola baza opposant parce que tozomona intérêt mon côté oyo bakendeki na babila na ba raccord mais esuki te pe bafandi na bango oyo ti lelo Kabila za illégal illégitime baosala eloko moko te. Est-ce que l'air Kabila azosala baventure oyo bomoni groupe ya conseil de sécurité des nations ekomona ye ese bomoni groupe ya baambassadeur ekomona Kabila ke makambo ozosala eza bien te toyokaki mikolo oyo aza sous pression ou aza sous pression ou aza sous pression ou aza sous pression mais mutu aza sous pression akoki konargue bato batie na pouvoir te. Soki Kabila azo se permettre ya koboma ya kocritiquer ya kochanger constitution ya kosaka na bato koboya kokenda ba élection pe kotika na pouvoir et pourtant c'est impéré bomoni bien kazo banga bomoni ndenge azo bima na salle wana akimi mbango akati internet akokota na sala na ye sali mutu wana azo banga bino mais azali kozwa force na ye na opposition ya Congo. Yango lelo oyo l'homme ne sème que ce que l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Tala ba blague oyo IDPS azali kosala na Kabila lelo abalukeli bango asimisi bango touche. Soki bato tu baza pembeni ya Tshisekedi bapesi bango mokongo parce que bamoni baza na ba preuve que Tshisekedi bazolia mbongo na Kabila banda na ibiza ti wapi bango bazolia te voilà yango bango pe batomboki bazwa pe car na bango gato. Ezosenga classe politique ya sika na Congo. Ezosenga basali na Nzambe ba diriger Congo. Bible zoloba si un méchant dirige le pays tombera dans la ruine. Mais si un juste dirige le peuple sera dans l'allégresse. Soki mboka ezali diriger na mutu motema mabe. Soki mboka ezali diriger na mutu aza Satan. Soki mboka ezali diriger na mutu aza milimo mabe, population bandolela. Kende na morgue à Kinshasa, chaque jour il y a au moins 1000 personnes qui sont tuées. Boke na ba mort nyonso.
boke na ba cimetière bazo kunda bato wana bazo kufa na nini ezali massacre zo salama opposition yebi yango PPRD bayebi yango bato nyonso tu bayebi yango bata majorité présidentielle bayebi yango mais bato wana nyonso tu comme baza ba franc-maçon comme baza ba démoniaque comme bazali bato milimo mabe bazo se contenter na ba bien na bango balia bamela mais au détriment ya peuple congolais Bible ezopesa biso droit to bengana to silika to chasser bato oyo bazali na libanda liyoba nzambe bato ba criminel bato oyo bazotangisa makila Kabila akofuta makila nyonso tu yatangisi na Congo mais ba complice na ye ezala IDPS ezala rassemblement ezala bino nyonso groupe wana oyo na moi bozobima boza bopoza me na butu boliaka na Kabila bozoseka na ye bokofutaka masumu tina 4e génération na bino bato bazokufa baza ba chrétien baza bana na nzambe baza basali na nzambe oyo bazo mériter kokufa nde bazokufa bongo te yango moni na yeli bino lelo dimanche à lelo na yeli bino na message oyo David babambi ye mabanga David babengani ye David babengani pour nini parce que David avait trahi parce que David aboyaki kotosa liloba na nzambe parce que David akomaki kobima na basi ya bato parce que David abosani esika nzambe alokotaki ye avant nzambe a frappé David atindi mosali na nzambe prophète Nathan ko tuna David abi est-ce que yo yebi esika balokota yo lelo tozomona bano toboti bato tosalisa bato toyeda combien babosani place toyeda bango oya poto obundi obengisi mwasi na bana bayawa bana babalukeli oya poto obundi obengisi ndeko wa mwasi ya mobali ya yawa balukeli yo abosani pasi oyo omonaki po ya yawa combien de bato lelo oede ye obondela mpona ye obengani bademon azwi mokanda mayaka so église te oede ye olukeli mpe mosala oyamba ye na ndako abonga akomisa oyo ennemi na ye eza nango problème te mutu oyo azoede moninga alukaka te bafuta ye mutu oyo azoede alukaka te mutu apese merci mais azosala yango par rapport à nzambe David babambi ye mabanga David babengani ye na peuple congolais totelema tobengana bato oyo bazosala mabe bato oyo bazoboma bato oyo baza ba franc-maçon bato oyo baza na souci ya peuple te mboka Congo eza peuple mboka moko monene mboka moko beni kozala président ya Congo ezali facile so okomi président ya Congo oza tellement na nkita oza tellement na mbongo ezali kaka kofacilité sociale kotia bekole ofele kotonga bekole kotonga bopito kotonga botoroute kotonga bainfrastructure kodéveloppe mboka me bakambi oyo ya sikoyo lokola baza badémoniaque lokola baza bato ya franc-maçon susi na bango yali peuple a souffrir bazozwa bambongo kokende obomba na baile anglaise kobomba na babanke kopesa bato me balingi te bato baayant droit bazwa yango babénéficie nango. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi sert à un homme d'encaisser toutes les richesses du monde parce que demain tu mourras, tu le seras tout? Nanto monate mutu akufi bakundi na ba diamant. Nanto monate mutu akufi bakundi na ba bien na ye. Bino classe politique oyo, bino ba pasteur ya Congo, bino élite congolaise, mbongo ba richesse ba hôtel, biloko tu ya minene bozotonga. Est-ce que bokokena mona lifelo? Parce que boza destiné okena lifelo. Peuple mo asuka ezepa na yo tomoni peuple azwi mabanga abambi David biso tozosela na bino onction ya Samson kota na bomoi na bino totelema tobenga na Kabila parce que trop c'est trop dimanche à lelo message na ngezaki yango wana mitema na bino etungisama te mitema na bino elela te to arrêter kolela to se soutenir to se rassembler to bengana opposition pe IDPS na rassemblement Félix Tshisekedi liwa ya papa na yo ete ya yo mutu abomi eza Kabila po bazalaki kosolola mubaki ayebisa biso ke bokenda meme ti na Rwanda 2 ans bokotaki meme na San City lokola bato ya Rwanda bomoni ndenge suki parce que bato bino bozosaka na bango baza bana na nzambe baza peuple na nzambe tala lelo oyo bato bazosaka na bango ezali bato akananga bato ya Kasai me Kabila siko avandisi batroupement batroupe ya baarmée rwandaise eza kuna ezo massacrer ba Kasayen. Est-ce que bozali fier ya kozala ba Congolais
bokoza na premier ministre oza na opposition na fief na yo na village na yo na mboka na yo bazoboma boza na problème na bakoko na bino boza na problème na conscience na bino loboko na nzambe ekojuge moko na moko mpe ekopinir dimanche ya lelo ezala dimanche malamu bato bakokufa lobi makila na bino ekotanga pamba te parce que makila ya héros nzambe ye moko asesusiaka nango nzambe ye moko azwaka soin nango mpe nzambe aprometaka ke akovonge makila nyonso oyo etangi injustement kimia na nzambe ezala na bino loboko na nzambe ezala na bino puissance ya samson ekota na bomoi na bino tobengana kabila torendre mboka na biso libre comme ça ekokoma mboka kokumisa nzambe hymne national na biso ekokoma kantike ya nzambe mpe basali na nzambe bakomema gete joie gloire ya nzambe avant fin du monde ya tobongama mpe toyeba ke enlèvement ezoya makambo nyonso to ezosalama na monde arrivé ya Donald Trump lokola président États-Unis ekoaffaiblir États-Unis po ete barusse na bapays arabe bakoatake Israël mais Israël akobunda akoganye akosan sortir nde na ngonga wana enlèvement ekosalama donc ntango ozokende église kolanda paster te pesa bomoni mpa nzambe parce que kala mingi te yesu azoya elere yesu akoya bafausse église ekokontinue kosambela mais kaka baoyo ayeba komata likolo lokola ema wana ekozala mateya ya dimanche prochain nzambe na ngai abatela bino bien que toza na Pâques Christ azali Pâques na biso merci bon dimanche yesu nkolo